Ma Mission TV, le miroir du monde. Et Banda, oui, donc le sali 70, et sali 50 ans d'âge. Au total, il est qui même dans Moula. Alors, donc il y a dire que ce que l'objet est à la Moutou, si à Bali, à Botipe, à Zuba, Bakoko. L'herbe à Salagisando est seulement pour 3000 commerçants. 3000 la pamba. Il y a un bâtiment et la latrine avec 12 portes et il y a toilettes. Or, actuellement, le marché central a au moins 13 000 étalages. Si on a 15 commerçants, on a 20 000 commerçants. Voilà. Marché Itaga, tozana marché il y a Kalembelebe, tobongisi yango ka pona bakende kuna tozali na marché moko ezali sur 24. Donc to produisera 70 mètres cubes des immondices chaque jour. 70 mètres cubes na lingala na ebité quantité yango bako esimende ezali camion mobile so moni ba camion ya 25 tonnes wana ouais minene zoango 3 camions par jour. Ma Mission TV, le miroir du monde. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae. Mbote Nabino bandeko bozui lisusu libaku ya kolanda émission Nabino, émission population, émission babola na zalakane sengo. Tango nakuta na Nabino pona kobeta masolo ya Congo, surtout bandeko bozomi libanda mboka wana na komona antenne to kundola ya bandeko bazomi na Californie to za États-Unis, tozali komona bandeko oyo bazomi na Paris, na Bruxelles, bozali ebele pe na Afrique mobima bozali kolanda biso na bosanité bandeko Mali, bandeko Zimbabwe oyo bobenga ki bopesa ki ba suggestion na bosanité bandeko bazomi na Sénégal, ba Congolais oyo bozali ebele kuna vous allez kolandela basango ya Congo na kopesa mbote lisusu na bandeko bazako na biso na 26 provinces ya République démocratique du Congo. Tozali na Kinshasa, émission na bino neto lobaka ete plateau populaire to se déplacaka esika baimboka bazali bozali ko constater tozali na plateau ordinaire te awa tolobaki ete tokobeta masolo na o etali bolandaki bino moko arrêté asignaki pona ko kangazando depuis le 11 janvier. Tolobaki était essengeli to décortiquer suite à communiquer au ebimaki et pas un ministre il y a intérieur il y a provincial pour na ko tia en exécution mokano topé arrêté ya mokonze ngumba ville à Kinshasa. Tolobaki était essengeli to solola na ba oyo batali bakambi ya Zando lelo tozali na oyo azali administrateur général ya Zando mwana mboka André Boupili
elongo na ye tokobeta masolo po ete mingi ezali koloba mituna ba mama bazali komituna bandeko bakoyoka est-ce que ezali ya solo oyo bango bazali koyoka to ezali lokuta te feza radote toyambi ye moko administrateur ya marché Mbote papa Mbote ndeko journaliste. Bonne année. Merci beaucoup. Na yo pe lisusu na libota na yo mobimba. Ba mama ya Zando babengi biso. Ba mama ya Zando babengi Uta Zando zakana bandungu ya kokanga ya kufungula ya kokanga bitumbese leka tokoti mbula sika esengeli na bakino ba fete ba congolais ba fete tolo babande ko na biso ba mama bateka malamu mais mwana mboka Gentini Ngobila azusu bokana kokanga wenze alinga tungisa ba mama lisusu tope likamoni zali koleka. Bon, merci Nengo Lobia. D'abord, on va profiter pour présenter aussi bonne année à ma maman commerçante surtout à marché central. Na ba Yamibali parce que na lo ba maman parce que ba teka rappel na ba papa pe ba teka la zande bango surtout na sengi na pesi bango bonne année. Boko kanga ya zando ndenge ndeko Gentini alobi akangi yango na ndenge ya mabete akangi pona ko luka solution ke bango bateka pe bazana ba condition ya malamu. Et puis au kangi yango na ngonga ekozala ya muke pona ko permettre que bazongela musala na bango. Et na sur ndenge uti ko ba yali pe ya solo que communiquer ndenge tanga miona on a signé yango ezali ministre na biso provincial leka ezali ya solo que mokonzi ya ville akangi Zando pona ko bongisa Zando effectivement parce que Zando est commis ndeko Flavien na koyebisa yo salité makasi. Ezali ko déranger santé ya batu bango moko pe bandeko na biso ba commerçant ba leli état ya marché ndenge komi et soko tali pe na koyebisa yo lisusu na profiter nango koyeba que marché ba créé en banda 1971 et banda oui donc le sali 70 et sali 50 ans d'âge so total et l'équipe même nambula alors donc yeba dire que ce que lobi ezala mutu nde si abali aboti pe azuba bakoko mais banda marché salama til lelo mokolo moko ba toucha yango te batata couleur babuka boye basa ozo comprendre ça dit oh mokonzi atali na baleka basala ki misala te ya yena likanisi ya malamu et puis atali ndenge eta ya marché zali là sur le rappeler au moment guide c'est le premier gouverneur ou a sala au moins 4 descente dans le marché central pour na koyoka appel na kolela ya ba mama a quitté atala ki état ya marché et tout le monde va savoir que le marché vraiment sale et lelo atali so état na ndenge ezali même surtout kiti na yo ou na osenga no que nos ba image et tondi na ndenge ya kosakana te on de ko lobi bolingo na yo azakana na bana Kinshasa souci azakana on pona bana Kinshasa aboyi bateka na ba condition na lobi ke abongisela bango yango et bongo bakozonga nesika wana. C'est un peu ça. Il y a une ndenge ya mabete. Alors, sikoyo ba mama o bakobongisa parce que mokano de GC soit mis to moni communiquer les 12 oyo ya ministre provincial mwana mboka leka qu'on a dit ça mana arrêté ya gouverneur à ville il y a le 11 janvier tango bakokanga ngobi mokoleza moke kasi ba mama wana ba mesana koteka po ebite ba mama so botaka misika lelo ekoma ba mama ne bakolesa le mabota ba mama ne ba otangisa bana kilasi yango kozonga na coronavirus tozana yango wa mais sikoyo ba mama na bazwaka ba risque kokende koteka sikoyo bokotia bango wapi tango Gentini kokanga wenze ba mama bakomi kotelenga na mabota bango bakolia sute. Merci beaucoup ndeko journaliste et motuna ezala ki vraiment ya makasi pe ya kitoko ba mama to ba papa le so commerçant ba kitisa motema batika kolanda biyoka yoka ya batu parce que nazolo bayango awo il y a des fois dans une chance il y a quoi approcher les gouverneurs ceux qui bango bayebi souci on de koana Gentini Ngobila zakana pona bango na ville tamsu ba otikala olobaki apa ni tokanisa apa ni tolobaka et même lelo nazako lobana yo son excellence monsieur le gouverneur a eu déjà à disposition de préparer déjà 4 marchés provisoires oh ok tous les bango bien na sûr malgré ça na provisoire nangonga muke bakei et bongo baye kozonga et c'est n'a précisé qu'il allait marché provisoire et bakei libelate tozana marché ya Itaga tozana marché ya Kalembelembe
tobongisi yango kaka mpona bakende kuna tozali na marché moko ezali so sur 24 donc lere na rai soki bakei biso moko l'administration marché central yango tokosenga na bamama bakende besika mosusu te baya koluka administration marché central ndenge bapesaki biso bureau ezalaki na commune ya Kinshasa ou tozala awa na ville ndenge mokonzi ya koloba baya mpo totinda bango na baplace wana bakende koteka pe j'insiste et Rosala Ophelé parce que bah bien ou bien recommandation ya mokonzi kotonga wenze ba mama mso baluka ndeko flavé bakutana ba bitala to komona awa na commune ya Kinshasa to koyoka buku mestre wana na ko citer ye ayebi mwana moka rosi bato bamona nga pe na bisaka ye ete eza kolobama ete bakoteka ba mesa eto kei na mawenze mosusu parce que des émissions babola émission population yo moko dali mo kambi ya wenze okoloba ba mama bakokutana na bato bakotekela bango mesa basala nini baluka na kata na zo ba l'administration ezali ngai ezali na badjoint nanga tozali na administrateur financier na administrateur technique tokosala musala wana ndenge mokonzi ya ville apesi ba recommandation na ye mais kozwa place na ba marché wana nyonso to mokonzi asaleli bango ezali Ophelé donc moi na insister Ophelé mama boko landa o botingisa ndeko Flavien te mwana boka Gentile Ngobila surtout ba mama Zando oyo bobenga nga surtout bino ba mama bipopola wana boyoki bi administrateur o mokambi ya wenze yo aza koloba mwana mboka Gentile Ngobila apesi bino wenze provisoirement donc ça dit na ngonga moke Ophelé soki oyoki mutu anga tekelo mesa boyeko luka tata oyo avandi liboso na ngai papa bopili na bandeko oyo baza ba joindre ye bango nde bakotala likambo na donc gouverneur a vu la Kinshasa coup de chapeau encore une fois pour la cadeau apesi ba maman alors soki ba maman na bangi ba contacter pour banda délocalisation ndenge baza kolanda biso bayoki da message zali koleka pour baningana ki mingi bako se renseigner pas nani po ete bai ete ngai na tekaka na place na okena wenze songolo ngai na tekaka na place na bite bako kabola bango ndenge nini po ko risquer maman musu bazanga bisika. Bon je crois que ça l'organisation na ba responsable ba pavillon parce que ba responsable toza kuna na marché toza ba chef de pavillon o ba ebi ba commerçant mda ya ba infiltrer bazalate ya on to senga ne loko nyonso te senga ka discipline ba ebi ke biso mto ba kambina bango biso pe to ebi ke mo kambina biso na ville ezali gouverneur bango lokola biso a na niveau ya marché central na administration toza plus na commune ya Kinshasa en attendant que tozwa administration tozana na commune ya Kinshasa tozala na commune ya Kinshasa tokovanda wana mokonzi abaki opesa biso local moto zala wana et esika mutu nyonso taza na posa na biso akokutana na secrétariat na biso ekozala wana pona koyamba commerçant o ayebi kaza commerçant ya Zando parce que mokonzi aza ko insister so oyebi koteka na Zando te koya kuna te pona o créer lisusu désordre yaka comme ozalaka commerçant ya Zando bapesa place wana na temps ya muke et puis to enregistre pas to ebake tangu ba kosilisa musala ozonga na sika na yo na Zando voilà ababengani yo te baboyi yo te kate balobi kaka temps ya muke to bongisa Zando. Mais est-ce que mituna pe bon en fait préoccupation ba maman Zando na batata Zando mingi ko pas moi na mboka Gentile Ngobila po izali ba maman to kutana na bango balela mingi na ba micro ya babola oyo ba ko senga wese na Zando ba maman bele bayaka wana bo wese za pasi batata bele bayaka même biso ba otokota ka Zando esika ya osala zongo ikeza la kate esika osubeza la kate so ekutu na Zando oyebelo ko sala te est-ce que ba ki oza neliki ite tango bino boko bongisa Zando mokonzi ya ngumba villa Kinshasa Gentile Ngobila akotala pete lo kanoni ya ki ko sala pe asunga ba to nyonso bakota ka Zando pona o etali esika na o répondre yo papa te be ba barate. Nous avons que Zando lelo sali 50 ans d'âge. Et Zando l'air basalaki en toilette ezali. L'air basalaki Zando ezalaki seulement pour 3000 commerçants. 3000 la pamba. Ya tozalaka bazar tozaka na bâtiment mo pamba oyo eza latrine avec 12 portes et ya toilettes. Or actuellement le marché central azali au moins à 13 000 étalages. Si on a 20 000 commerçants,
Et voilà. Donc, au moyen que tu as donc, si tu as la réalité, normalement, il faut réhabiliter Yango. Parce que par rapport au nombre de commerçants, il faut faire ça de Gentini, Makassi, que Atongé, la biso zando ya Sikapona, besoin surtout bazan et Coca pour répondre à besoin de la population. Ndeko administrateur ezali sengo mingi nalikaka pena tu na mutuna wana to constate kana wenze. Est-ce qu'après réhabilitation tu configure ba événement ba tomande comme on a kala zando na butu ezi comme sika ba shege bazali bato yo bano ya biso oyo baleki yo ya biso bandeko ya biso mais bazange sika ko vendre sika ko lala na butu comme ke sika ba ngwa okina ko lala wana insécurité na zando okoleka te mais na kala to biete e kalina ezalaka tango zo kinto zando aussi ce côté ko kangi sika na yo lobi okuti yango malamu pona wetali sécurité disposition. Est-ce que mokonzi ngumba ville à Kinshasa Chantini Ngobila akota te ndenge ba maman ba tango boko bongisa etikela kaka na propriété kini bopeto surtout ezabilo bato kini bopeto botika ngo pe na bopeto bakotongela ngo ou bien tant que Gentini ko sala lobi ko beba lisusu disposition. Est-ce que vous soit na limité ko beba parce que na ko poussa na muke na poussa na mokonzi Gentini na so yoki slogan na ye ezali à Kinshasa bopeto. Donc ce qui réellement que biso ba kinois to lobi to accompagner to ko réussir nango et l'air à lobaka yango asa na souci bana ya Kinshasa kala to za benga leo biso to bana leo mais so tel lelo Léo, bato musu bazo comprendre réalité en côté. So aussi ba image à kala ya zan. Mais ba que lelo, bato ba yeli sous belé. Mais échanger peut-être même poto pe bato bazo comme belé. Mokumba isa makasi mais et sengi na biso ba kinois to accompagner maman zando batata zando ba kinois ba kotaka ba accompagner. Donc propriété wana ezali ya gouverner yemo côté. Ezali ya yemo côté ko ba te so mona musakumo eskola elo. Il faut que biso nyonso tout tchaye maboko pona a réussir yango parce que souci na ezali ndenge nini zando wana parce que yemo ka abeta même lisolo Gentini son excellence azak kinwati abeta ma solo ndeni abane ko ya na zando mo msukuta la saka mère moko ska bana ya bo ali a cabri na ya les 14 de classe mais soit mokola ka na ah bien très bien a mo payate 5 kinois tout fait alors mais le lot si vous avez un marché d'Engezali, non, il faut tout changer. Mais ce qui doit changer, pour les tambours bien, il faut tout changer ma beaucoup. Il faut tout changer ma beaucoup. Surtout, changer ma beaucoup, nettoyer va courir sur yango. Et à volonté. Mais pour nous que c'est moi, mon qui est pour tout qui n'a pas na sous commission, l'ikama ba syndicaliste, ba taxe na zando leke belé. Ah zando komi bosoto depuis bambilinga bitumo ezalaki zando tikala bongo yango moko toki ba syndicaliste ba kozwa ba misolo na kombo ya ville Kinshasa ba mama pe ba konyokoma mais leo tango boko bongisa ordre kokota ba ete administrateur à marché mosala na ezali boye ba kamya zando ba syndicaliste mosala bango parce que kuna désordre kota bande konanga pe ba kolinga solo pe ete tango boko fungula zando ordre kota ba futaka pako na bango ba bif pako na bango pa kingani message la raboyer mais tango to komona ba syndicaliste wana ba ko sala mosala est-ce ba ko tikela bilo penza mosala ete ya solo misolo kota na ville Kinshasa. Bon ndeko Flavien witu ko loba wa na si avant émission na yo loba ina komo loba ina nini bonne année to bani mula ya sika makamba sika ba kotonga zando ya sika makampe ya sika donc to ça ennemi ya mutute to bossa na makambo wana lelo ba zo kanga zando pona batonga pe ba bungisa zando ya ekoma ya sikape kitoko donc makampe ko zala kaka ya sikape ya kitoko on a père de famille na moni zo ba père de famille olingi bomoko mais oui nga biso landa idéologie tata na biso ya ville azana motema abi ko linga mutu pe ko linga batu voilà moi na mboka izaki sengo mingi lelo parce que bande ko bazali ko mituna bakotonga zando bakokanga zando ekozala libela ekozala mikoloboni lelo communiquer gouverneur ya ville ya Kinshasa etungisaki bamama soki olandi meme na baetandoike olandi na baradio bamama babandaki kolela alors mpona kosukisa lelo yo message nini ya makasi bandeko baotalisa kino toza na ngonga na biso alors
message ni ya makasi yo moni ete lelo ekoki sa mama ki ya solo ulobete esika bango ba okende na ba wenze minei o botongeli bango eza ba mesa ofele ba okende kuna betelage bango ne ba kofuta to betelage bosi ko saleli bango ba ke ba okipe kaka ndenge botika bango un mois wana ekozala kaka bon ngane na lobi un mois dire wana ba no futa pas côté ne bazongi to pe côté wana na no bokanisi yango te. Bon, je crois que ça là d'abord un étalage ba okuta déjà la ville si atongeli bango. Ba place ba kozwa yango ofele. O etali ba taxe tokoye ba kosolola yango na ministre de tutelle na biso tozali na ministre na biso ya population et intérieur et puis tozali na ministre ya finance. Tokoye ba kosolola yango kotala nini toko ko bongisa pona ke ba maman na place bazali provisoirement nini toko ba no fonctionner mais taxe rozanga pété ata salubrité parce que bongo matiti to banda ko longola ngo na nini il faut to ba pe ko longola matiti pour que place bazoteka o longwe awa po ba ebisi ke longwa wana pona o vanda wana to bongisela yo esika mais place pour que il faut kutango ezape na condition malam donc na si tam to ozanga na ba taxe ya salubrité mais ngana zana liloba esukate liloba sukeza bakonzinanga tokosolana bango ebongo tokocommuniquer la ba mama. Alors pour na koyeba pe zando tokomana na volet ya kini bopeto c'est vrai bosala misala na zando ya kongola ba matiti ba salité nyonso na pona kino koboka yango ba déchets mais toki koyeba ete kisasa lelo yo zando a monene parce que baki toki na 3000 tokomi na ba 12 ti tozo avoisiner 15000 ba mama na ba tata o baza koteka na zando quantité ya déchets toki koyeba ete par mois est-ce que oki ko estimer bosoto o ezali ko bima na zando ya biso monene mondé na zali na zando to produisera 70 mètres cubes des immondices chaque jour. 70 mètres cubes na lingala na ebité quantité ngo bako estimer ezali camion mobile so moni ba camion ya 25 tonnes wana ouais minene zoango 3 camions par jour donc maman boko la na donc zando ezalaka o biso kota zando salité bimaka par jour 3 camions wana 3 camions. Quartier oyo biso tango tokoli na quartier awa mutuka ezoleka nesika oyo ezokende ti zigida quartier koma boye salité potopoto mama titi salité komi makasi na kati ya lopango awa na kati ya quartier zando ezali sous zando ndenge ezalaka te zando tango biso tokola toza bana mike tozomona bakonzi bazoya wenze bonane boye batiki mituka bazokota na kati ya zando bazotambola à l'aise tona besoin ya kobongisa mboka na biso ezala malamu tala bafulo kaka nde ngobila longola kiao alongoli bafulu kaka lobi awa batu kaka maloba ngobila na ngina loba ke maloba ya batu kolanda yango te sala musala na yo oyo nzamba apesa yo donc so mokolo moko bo raté sombule beti bakisa milisusu mais loko mosupe ndenge bakisa wa likambo ko sala misala est-ce que mona mboka janjingi ngobila kotala po ete ezali souci baninga na bazando ya bapaya tokena mikila bapaya même na Afrique okozala okei na yo kaka wana na Nairobi okoti na bazando na bango okeno na bazando mosusu musikate na biso wa na Ethiopia tawa okutana okoti zando mbule beti oza malamu olataki sapato na yo malamu otaki costume malamu okoti na zando kala kwa bazando ya biso mais lelo na kisasa soki mbule beti makabama ikosa pasi oyebi yo moko ndenge bakanivo ekotonda mais siko zando boko bongisa parce que zali mosala bozi mokana ko bongisa soki mbule beti est-ce que bakino ba okota zando alatine kitoko ko bima kitoko tope milolo kozalaka lisusu souci ya mokonzi ya ville yango wana que so okoti ville nengo kotaki nenge okobimela souci ya mokonzi wana yango na moni toza na mission moko na bino ba journaliste ba panzi sango bosala un effort bino pe bo panza sango malamu parce que ba misusu ya des fois baza ko déformer ba information souci ya mokonzi yango parce que moni même lelo batu biso akoza baza agité mais soki lobi balobaki na yo longwa zonga nesika na yo oyokutango comme sous propre na si yo moka mtokobeta maboko mais na ngonga oyo bino bapanzi sango bosala un effort ya kopanza sango malamu auprès ya ba commerçants auprès ya population quinoise ba effectivement que musalo bazosala ali pona intérêt ya peuple pe intérêt ya ville de Kinshasa parce que dans l'air administrateur na olobano que
chaque mois na yambaka bapaya ebele bayaka kozwa ba image ya Zando. Donc c'est un site commercial et un site touristique. Mais étant nango ekomaki donc ils ont toujours boma image ya to fingisa mboka. Mais ce que bozwi mokonzi o aye na ke na likanisike au lieu kaka nanu ya mbongo mais na bongisa nanu esika peuple azali et puis na image ya mboka mais to betela son excellence monsieur le gouverneur Maboko. Matondo mingi mwana mboka to komi na suka ya émission na biso soko zalaki na likambo ko bakisa to pe obosanaki to pe message moko na bakino na za ko rappeler que ndeko André Bopili yonde mokambi administrateur général ya Zando atolo baka mingi mingi te na base ko no pesa biso pe occasion ya ko lobisa ka yo boye ndenge to sa l'exercice na mokolelo message ya suka ko pesa na ba congolais Latina, on va pas pambater. Matondo mingi. Alors message il peut ça bakino ta la caméra, bakino ba rolanda yo. Plus na ba maman na ba papa nanga ya grand marché. Bakitisa motema. Balanda intoxication te. Mokonzi ya mboka ayoka kinde kolela na bango. Peye moko ayaki amoni neni ni Zando ezali. Eza na ba condition soute bato bakoki koteka pe kozala na kati. Yango na lobi to bongisa yango soki sili bango bokozonga kaka wana donc akomisi mutu moko chômeur te et bino nyonso to bozoteka soki ozangi place to oza koyeba esika okuta biso te landa biso na commune de Kinshasa okuta administration ekozala ata na sanzete okuta biso wana bakopesa yo place oteka ofele ba mama ya Zando seulement koyate parce que ba on va créer des ordres et to travailler en intelligence na ba chef des pavillons to na bango na ba marché provisoire wana po ezapé na ba responsable na yango ba koye ba nini to tcha bango bateka na ba conditions normales soke silinde bakozonga bakokuta Zando na bango et comme na image ya kitoko eza lokola yo boti mona ke ya zwi musala le asilisi aya mama na sombelo super o sepela te Matondo mingi mwana mboka André Bopini mais kasi lelo yo numéro de contact pour na maman baki ko benga na administration na bino pour lelo technologie comme avancé hein numéro de contact moko ezali te baki ko benga 084 46 46 78 937 84 46 78 937 et 82 10 12 212 10 12 212 mais bakomona na sur ce qui nzamba pesi biso a moyen tokotinda na ya daf na ya DT pe banda ko circuler na bande de filons na bino bato lokaka boye ba masolo o ezali koleka na ville ya Kinshasa surtout na Zando ndenge bobiete dossier to fungola yango ezali ko continuer boko contacter bango soki bozu bango te boko benga ngai na ko pesa bino numéro na bango esika bazwa mi po ete ya solo bo sala tout makambo kende liboso ezaki sengo pona biso koyamba administrateur ya marché ya munene marché central ndenge to lobaka mwana mboka André oyo azaki na biso elongo pona ko commenter arrêté ya gouverneur à ville ya Kinshasa mwana mboka Gentili Ngobila elongo na communiqué officiel ya ministre provincial ya intérieur oyo azali ko sala ete atosisa mibeko ya mokonzi ya ngumba ville ya Kinshasa na yango tobetaki masolo soki ezali na mituna etikalaki tokokutana na mikoloko ya po ayandola na mituna na bino poko elema na botana na bino pe na todi botondi une équipe technique mobimba oyo ya ville ya Kinshasa oyo sungaki biso pona ko organiser émission yo pe na bande koneso bisika bozwami boko na biso télé 50 canal kin actu télévision partout bon mesana ko na biso elongo na ndeko Flavien mona mosala population tokutani lobi tokobeta masolo sika poko elema na botana bino matondo mingi. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout.
Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma mission TV, le miroir du